une parole de Dieu avant la prière. Totanga biso elongo boso kusambela. Totanga mukanda ba Galatia. Nous lirons tous les chapitres. Tant susu tokutanga mukapo nyonso. Galates chapitre 5. Galatia mukapo na mitano. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Eze pona bonsomi te Kristo asikoli biso. Tosimba makasi. Ne vous laissez pas ramener sous le joug de la servitude. Komiti kateke ozonga susu na boumbu. Voici que moi, Paul, Talani ngai Paul. Na si vous faites circoncis, na tatoli boy. Soki okata mingenge. ne servira plus à rien. Ekozana litomate. Je l'atteste encore à quiconque se fait na lobiango lisusu na o nyonso to komikatsa ngenge. Obligé d'observer asukisami te atosa mibeko nyonso. Séparé de Christ. Akaboni na Kristo. Tous qui cherchaient la justice. O nyonso bazokoluka boyenge beni la loi. Na nzela ya mobeko. Vous êtes alors en dehors de la grâce. Bozali bongo libanda na ngolu. Pote c'est par l'esprit. Ezali na nzela molimo. Que tozozela que zoloba pona kondima elikia na boyenge beni pote kati na Yesu Kristo ezala kokata mangenge eta kozanga kokata mangenge eza na litomata moko te bobele kondima oyo ezokosalama na nzela bolingo boze kokima malamu nani yango atelemisi bino plus obéir à la vérité. Po bolingi kotosa solo te. Ne vient pas de celui qui vous a appelé. Kusukuma mwana euti na oya biengi bino te. Un peu de levain. Mais kasi moi levinya muke. Gonfler la pâte. Ezo vimbisa pate. Pour ma part, j'ai cette confiance. Pona ngai nazane elika oyo. Que vous ne changerez pas. Boko bongola lolenge na bino te. Portera sa condamnation. Kasi oyo akomeka kubungilisa bino akozwa ekwesami na ye. En ce qui me concerne, na oyo etali ngai, si je prêche encore la circoncision, soki na tei lelo lisusu bokata mangenge, pona nini bozo nyokola ngai lisusu? Boye, le scandale de la croix a disparu. Scandale ya ekulusu elimwe. Être retranché. Kufi. Ces personnes qui mettent le trouble. Bato bazo kuchia nyamu nyamu. Na kati ya bandeko. Vous êtes appelés à la liberté. Bobiangami na bonsomi. Seulement ne faites pas de cette liberté. Kasi kosala ka bonsomi ngo lolenga moka kobika makanisi ya nzoto te. Serviteurs les uns les autres par amour. Bolendisa na bino na bolingo. Accomplissement dans ce seul commandement. Pambate kosala bongo nde kokokisama na mutindo moko. Et vous dévorez les uns les autres. Kasi soki bokome ko sala na mabe bokolia na bino les uns par les autres. Okobebisa baninga pe bobebisami. Marchez selon l'esprit. Nalobi boye botambola kolandisa molimo. N'accomplirez pas okokokisa posa ya nzoto te. Pamba te nzoto eza na baposa contraire à ceux de l'esprit. Etelemeli oya molimo. De même, l'esprit a des désirs contraires. Ndenge pe molimo pe eza na baposa etelemeli ya nzoto. Conflit l'un. Wana nde etumba ezali na oyo na mususu. Verset 18. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, kasoko mitike te molimo ekamba yo. Sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Zukande misala ya nzoto ezomonisama. Ezalinde kindumba bosoto. L'idolâtrie. Kokumela bikeko. Basoloka. Les inimitiés. Koyinana. Jalousie. Zua. Les animosités. Koswana. Les discordes. Bopimeli batu. Et les sectes. Bindondo. Pe na ba eklesia mususu na kumulangwa na biloko tu elandani boko na yebisi bino yambo ndenge na sina yebisi bino ceux qui commettent de telles choses bato ba ko sala makambo ya boye bako sangola bokonzi na likolo te mbuma na molimo yango oyo eza bolingo esengo kimia motema mulayi bolamu
kolengelama bopolo. Verset 23. La loi n'est pas contre de tels fruits. Mobeko etelemeli bambuma oyo te. À Jésus-Christ, on crucifié la chair. Bae bandimi na bazana konima kati na Yesu Kristo baka nzoto na bango nekulusu na baposa na yango nyonso. Soki tozo kobika na nzela molimo aussi selon l'esprit. Totambola pe ndenge ya molimo. Toluka bakembo ezanga tina te. Ko tukutumbulaka baninga. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Tikino lilobo ya mutuya totelema mpona kosambela. Nzambe na bosembo. Nazongisilo matondo. Pona mukolo ya ngulu. Pona ngonga oyo pe. Particulièrement pour ta précieuse et sainte parole. Ya bokeseni ya pona lobono ya bule. Cette parole que tu nous as adressée. Liloba oyo yo opesi biso. En ce jour. Na mikolo oyo. En ce temps. Na tango oyo. Adresser cette parole. Polo alobelaki pe liloba oyo. Au Galates. Na bagalatia. Nous savons. Toyebi. Parole a gardé la même puissance. Liloba yango ebombi nguya na yango pe mutuya na yango. Osali biso ngolu. Tobombi liloba na tikino na ngongo oyo tiki na tango oyo. Tu me parles. Lelo oyo ozolobela biso, ozolobela ngai, ozolobela batu banso. Dieu fidèle. Nzambe na bosembo. Et fais grâce. Salangolu na moko na biso. Toutes les paroles que tu as données par tes serviteurs. Maloba manso pesi na basali na yo. Nous les observions. Teke to talela yango. Pote to salela yango. Pote to bika na yango. Wana poto kote na bokonzi na yo. Et tu as mis devant nous les choses. Ochili boso na biso. Makambo eke ko telemela yo te. Ngolu na bomo salanga ngolu na bomo na ngai pe na biso banso. Comme tu veux que nous soyons, purifie-moi, purifie. Tozala ndenge yo lingete tozala pe tolanga pe tola biso. Fais-nous grâce. Sala biso ngolu sunga biso banso longola mabunga malongola bambindo nyonso. Qu'à nos propres yeux, na tamsusu na misu na biso tozo mimoneke peut-être bien, toza malamu. Fidèle, accorde-nous la grâce. Pesa biso ngolu. Dans le miroir de pote to mimona na talatala liloba na yo. À ce qui est bien en nous. Bongo tomona nini yango eza malamu kati na biso na kati ya liloba na yo. Et que nous voyons qu'il n'y a rien de bon en nous. Tomonete eloka malonga te eza kati na biso. Nous te prions d'être avec nous. Tubondeli yo bongo ozala na biso. Koba na kolobela biso. Ceux qui n'ont pas pu être ici. Na baoyo bakomi a opete pambola bango. Seigneur, en tout lieu. Na bisika biso. Apportons tes enfants, Seigneur. Tomemelo bana na yo nkolo. Tous ceux qui sont particulièrement dans le besoin. Baoyo pe bazakati na baposa na yango. O Nzambe. Tika te maona ezala na bango. Opambola bango. Okomisa bango bato na esengo. Tobondeli te oleka biso te. O Nzambe sunga biso. Wana libondeli na ngai. Amen. Lukumu pe matondi ezonge pa nkolo. Mais nous avons entendu la parole si puissante. Toyoki liloba oya nguya. Parole de Dieu avant la prière. Liloba na Nzambe liboso ya libondeli. Nous encourager à prier. Po epesi biso mpiko ya kubondela. Et la parole que nous avons entendue. Bo liloba toyoki. Une telle introspection, interrogation. Donc etindi biso tomita la katikati na biso. Et nous acceptons tout comme cela vient. Tondimi ndenge nyonso tozo koya. Une heure d'examen. Eza lokola examen. Qu'est-ce qui nous est plus nécessaire? Oyo eza na biso ya mutuya. Boyebi. J'ai une lettre circulaire et j'ai voulu faire un. Naza kotanga mukanda ya kotambola na ngana yebisa bino. Je me suis profondément choqué, j'ai été profondément choqué. Nazwaki mwa kusukisa na motema na ngai. Pas quelqu'un d'autre.
mususu te mutu yo te na mutema mwenga mobimba esuzwanga na mutema que je m'étais parfois enfoncé. Ete ngai pe nasalaki mabe. Aujourd'hui, lelo jusqu'à la fin de ma vie, tikino na suka na bomwe na ngai nakoki koloba na mutu te ton esprit, tu ne connaissais pas la Bible, oyebi biblia te ainsi de suite. boye na boye te J'ai dit au Seigneur, nalobi na nkolo leçon qui a été si amère, leson oyo mpo na ngai ezaki pasi que je porterai de toute façon jusqu'à la fin de ma vie. oyo nakozwa bomwe na nga mobimba tike na suka na bomwe na ngai. Pour Abraham à l'époque, ndenge Abraham na tango wana reçu la malédiction de Dieu. azwaki kulakama na Nzambe te ya mabe. Travailler était fait d'épines et de ronces. Etambolaki ye na kati na banzube Avec l'aide de Dieu, na lisungi na Nzambe le sacrifice a été immolé. mbeka epesemelaki. Ève ont été vêtus de peau. Adam na Eve balataki poso Mais kasi ce qu'il attendait, oyo aze kozela il l'accompagnait, oyo eze kokamba ye loin d'être beau. ezalaki kitoko te. Mais nous ne voulons pas nous y attarder pour l'instant. Kasi tolingi kobumela wana te. Chacun de nous moko na biso recevra en silence akozwa na kimia nyonso propre leçon. lolenge leson na ye pe. L'important, c'est que nous ne les rejetions pas. Ya mutu ya ezeke tobwakisa yango te Bénédiction. toyamba yango mpo na lipamboli na biso. Nous ne pourrons plus jamais, et je le dis pour nous tous, nous tokoki kosala ta te regarder quelqu'un d'en haut. tokoki komona mutu na Nous ne licho pourrons plus te jamais secouer la tête. tokoki Car nous koningisa avons tous échoué. tokoki koningisa mutu te po te biso banso toza mabe. Ainsi, alors on considère ou on considérera tous les autres soko boye ayant échoué okobanda kotala bato nyonso soi-même. ke babebisi kaka yo. Ne réglera plus ses comptes avec personne. Alors yo kosukisama na makambo na mutu te. On n'aura plus qu'un seul souhait. Tokozaka na Dieu s'occupe. posa moko te Nzambe ye moko akamba biso parviendra certainement. akokoma solo. Même s'il ne réussissait pas entièrement quelque chose, il est un potier et il prend le ata asimi na likambo wana te kasi ye azali musali akozwa yango pe abongisi yango. Une belle masse qui peut être reformée. Ne me demandez pas comment c'est possible pour Dieu. Tuna ngai te ndenge nini eza possible pour Nzambe. Ils ont déjà appris toyokolaki ete na mokanda Jérémie awa capable de le faire. azali na makoki ya kosala. Écrit que si un vase ne lui plaît pas ou ne lui réussit et comme ete soki eluku ezosepelisa ye te akoki kolongola yango asali mosusu. Et il n'aura plus jamais un vase. Mais avec Dieu, na batu ekozalaka biteni kasi mpo na Nzambe akosala ya sika wana na lipamboli na Nzambe. Nous avons lu une parole totangi liloba qui nous met tous à terre. kasi atia biso na mabele. Ça, c'est la manière de Dieu. Wana nde lolenge ya Nzambe. Mais aussi de consoler. Ya ndenge ya kusunga biso ya kubonza biso. C'est toujours comme ça. Ezalaka bongo kaka. Dieu ne laisse aucun homme dans le désespoir. Nzambe atikaka mutu moko te azanga elikia. Réprimander quelque chose. Soki Nzambe agangeli yo toute la dureté na makasi nyonso azosala mpota sunga biso. Chaque fois. Tango iso Au milieu de ce que Dieu dit, na oyo Nzambe azoloba il y aura toujours ekozala kaka consolation. lisungi. Nous ne connaissons pas Dieu autrement. Libondi toyebi Nzambe ndenge mosusu te. Si nous prenons cette écriture au sérieux, soki tozwi makomi oyo na bonkonde nyonso personne qui en sortira indemne. moto te akobima alongi. Seigneur, j'ai pratiqué toutes ces choses. Moko na biso te koloba nkolo nasali makambo nyonso. Cela au Seigneur est déjà en bas aujourd'hui.
wana epai na nzambe ezali na se. Lu la dernière prédication de Frère Branham où elle n'est pas encore sortie. Lite yande ko Frère Branham yoti ko parler de l'homme riche. Wana azolobela moto ya bozwi na mobola. Ce sermon. L'homme qui a dit Seigneur, j'ai pratiqué toutes ces choses depuis ma jeunesse. Moto alobaki na saleli makambo nyonso banda bo mwana nanga. Il est en bas. Azana se. Beaucoup d'autres sont là. Alors, le plus important n'est pas que nous disions Dieu. Nyonso wana molingami celui que ça concerne ici. Atako etali nani awa. Comme je l'ai dit, ndenge na lobi, ne sont pas concernés par cela. Si tel est le cas, soki moto alobi ke ye makambo etali ete soki za bongo. Si tant de justice propre no wana boyenge bene ya yo moko. Je ne sais pas si Dieu peut nous interpeller. Na ebite soki nzamba ko kolobela yo lisusu. Seulement bobele celui oyo qui a pris la parole de Dieu, oyo azwi liloba na nzambe, seulement à qui la parole de Dieu s'adresse véritablement bobele au fond, oyo liloba na nzambe lobeli ye na kati na motema na ye, nzambe azana likambo kosala na ye. Kasi soki liloba na ye ezolobela biso eloko lisusu te, wana unayebi te nini nango ekolekana, wana nini nzambe akosala lisusu. Awa balobi biso polele nzoto ezotambola kokesene na molimo, pe ya molimo pe kotambola bokesene pe na nzoto na Galatia 5:6. Moko aza na ya molimo ondimi yango ondimi te, mosusu pe eza bulu. Kati na bato mibale moto azali ta mosusu ape asukumami na molimo ubi asukusami na milimo duquel proviennent tous les fruits de l'esprit. Moko molimo na nzambe bipai wapi mbuma nyonso ya molimo ezokoya. Cela peut être un peu plus clair. Mosusu pe une parole de l'épître de Jacques azotamusama na yo makanisi na ye tozili komi na Jacques, juste pour montrer que ce n'est pas seulement l'homme mais que c'est l'ennemi. Jacques alobi ezali bobele mutu te me munguna. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3 à partir du verset 4. Kolanda mulongo minei. Mais si vous nourrissez dans votre cœur jalousie kati na motema na yo ozolesa jalousie motema likundu ya kobendana komibeta tolo te ne kokosa pe biso te ne kotelemela solo mulongo azomina mitano. La sagesse qui vient d'en haut ezali bwanya te ke uta na likolo, mais eza bwanya ya mabele diabolique ya satana. Nous pourrions penser qu'une telle sagesse est notre sagesse. Non. Tokoki kobanza ete bwanya bo ezali bwanya ya biso. Pas si intelligent. Toza mayele mingi te. Biso banso. Si ces qualités destructrices. Soki lolenge ya bobebisi. Jalousie amère. Na zuwa ya mabe na mulimu ya kobenda na bendana. C'est comme le tabagisme. Eza lokola bakisi. Et tout ce qui vient encore comme addiction. Na nyonso tona zoya lokola makanisi na bato. Ou non. Mais il y a 100 ans, personne ne connaissait encore toutes ces addictions. Ba 100 ans, bato batikelo yeb makanisi oyo te. De nombreux mouvements ont eu lieu. Ba boningani ya molimo ebele. Une addiction. Oye na makanisi na bango esopani. Les croyants sont eux aussi dépendants. Bandimi pe soki bango pe. Qu'ils aiment les disputes, balingi pe kobendena kokokabwana ata lolenge nyonso tu ya bopanzi sango. Il y a un démon qui est présent et rien d'autre. Wana molimo mabe aza kuna na kati. Croire que la véritable conversion doit être liée à wana expulsion. Bato bakomi kondima ke kobongola motema solo ekangami na lolenge ya Satan. Pona nini nkolo alobi l'ordre des missions na mutindo alobi bo bengana milu mabe.
Et dans Marc chapitre 16 et partout. Matthieu 10, Marc chapitre 16. Il y a des choses comme ça. Je voudrais vous rappeler. Nalingi ukanisisa bino. Branham a donné cette comparaison. Tango ndeko Branham apesi. Botalani oyo. Il dit c'est un démon qui est dans ces gens. Alobi izali molimu mabe ezali na kati ya bato wana yende azopanza azotindika bango ya po basala ou à vouloir satisfaire cette dépendance basepelisa baposa na bango ezali nde molimo mabe ezali kati na bato wana basepelisi bango mpe bakomi na lulenge te jamais bakoki komona lulenge mosusu. Ndeko Frank ozolobele na nani na poko na lelo? Nalobi nazobona mutu te. Je ne m'adresse qu'à moi-même. Je nazomilobela ka ngai moko. Nazotumituna. Qu'en est-il réellement de mon cœur? Nini yango pona ngai? Nini peze za kati na motema na ngai? Bien. Boyebi malamu. Comment se déclenche aussi facilement une dispute? Oyebi ndenge nini kobenda na eyaka? Et il ne peut en être autrement. Et que vous allez ndenge mususu te? L'on se vante de manière mensongère. Azomi komisa na lulenge ya lukuta. L'on a témoigné être devenu un homme nouveau. Non, opo tatolete obotami sika zukande posama be katina yo. Liloba elobi ezali boanya kote pana oti na likolote ezali ya se. Et la parole va plus loin. Liloba ke musika na mulongo là où règne la jalousie epai wapi zo ezali na mulima ko benda na bendana wana nako bokabwani na lulenge nyonso tu ya misala mabe. La sagesse au contraire qui vient d'en haut. Bwanya oyo ute na likolo yango eza peto ezali kimia eza bolingo esengaka intérêt te et en bon fruit ezopesa pe mbuma malamu et sans hypocrisie. Nyonso wana eza na kozanga bilongo mibale de la justice kasi mbuma oyo semé dans la paix ya boyenge beni elonami na kimia. Et nous voici revenus. Tala tozongeli na mukonzo na biso. Je me pose maintenant la question. Nazomituna mutuna. Devons-nous prendre ou faire de nouvelles résolutions? Tozwa lisusu poto sala bamayela sika mususu. Très vieille prédication d'un vieil évangéliste qui criait d'une voix puissante. Prédication moko ya kala ya mu palangisa malamu. De l'enfer. Azolobete zela ya lifelo ezale ba makanisi malamu. Ça remonte à plus de 30 ans lorsque j'ai entendu cela. Et il qui ba 30 ans on a eu kaki makambo wana. Pas les résolutions ou les intentions. Ezali ce que nous décidons de faire. Ezate poto kanete o sala. Toute notre vie. Na bomwe na ibiso. Ne produira rien. Il faut véritablement que quelque chose se passe en nous. Esengeli eloko moko eleka na kati na biso. Laquelle cette dépendance, cette addiction, ces choses qui donc eloko na ekoleka na biso pote kopalangana nyonso tu wana. Pas seulement nous contenter de elongwa to sepela kaka te pona oyo toza boye. Elle n'existait pas. Non. Mais elles kasi doivent être ôtées. Esengeli elongwa bizali wana mabe elongwa kati na biso. Mais avant que cela ne puisse arriver, nous devons avoir compris que nous ne pouvons pas pote yango eya esengeli to sosolete tokoki kotelema liboso na yete tokoki kotia elamba ya kala pembeni ya elamba ya sikate. Mais que quelque chose de nouveau doit se produire. Alors esengeli eloko ya sike salama. De nouvelles et de bonnes résolutions et intentions. Mais une nouvelle ma bonne résolution na ba intention wana etina te. Ah, ce désir. Nani ozana ba posa wana. Interpelle encore. Pote abel lilobela ye. Encore. Lilobela lisusu. Nani azala makanisi wana. Alobi yango awa. Verset 17. Mulongo zomi na sambo.
Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques chapitre 5, verset 17. Pote nzoto eza na baposa ekeseni ya molimo. Même molimo pe eza na posa ekeseni ya nzoto. Esengeli bitumba ezala. Car les deux sont en conflit. Bango babale bazali na conflit. Verset 18. Mais si vous vous laissez conduire. Kasi soki yo mitiki ete mulimu ekamba yo ya Nzambe. La suite très très dure. Verset 29, verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Zukande misala ya nzoto ezo monisama. Eza mbindo, kindumba, kubusa bikeko, kuyinana, kuswana. Donc kuboyo kupimela batu biloko, boluli, molangwa, kolekisa kolia, na biloko wana nyonso. Je vous dis d'avance, na yebisi de yambo, comme je les ai dit, ndenge na selaki koloba, que les choses, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume. Bato bako sala misala mabebo bako yingela bokozi na Nzambe te. Ils sont reprochés après une longue période de vie de foi. Ba pameli bango tango molai na kondima na bango. Peut-être que Dieu, tango mususu, peut-être, mais je pense que Dieu a bien voulu cela ainsi. Pour nous secouer. Nzambe alingaki tolobela boye pote aningisa biso. Pote tosala libiki na ye. Kolo. Ce n'est pas possible. Ekuru simbate. Vous savez à quelle vitesse les gens prennent parti. Boyebi. L'envie s'installe. Denge nini vitesse eyaka pona muto azo position ya mabe. Au moment où ces choses se manifestent. Tango makambo nezo monisama. Quand est-ce qu'elles se manifestent? Seulement quand elles sont présentes. On ne peut rien ôter si la chose n'est pas présente. Elle est là. Et peut-être que Dieu le permet. Mes amis, ne passez pas outre. Bandeko, comprenez combien je vous veux du bien. C'est que vous n'êtes pas ce que vous devez être. Je veux que nous soyons tous aidés et que biso zamba lingete asunga biso bomo inasika totkangola mapenza mobimba de tout ce qui appartient à na nyonso tali ya nzoto na biso, que par la puissance de Dieu, na nguya na Nzambe, na nguya makila ya liloba, la puissance de la parole, nguya liloba, nous devenions des hommes nouveaux. Tokoma bato na sika. Ils connaissent la ruse de Satan. Bato bazo sosolo mayele mabe ya Satan. Quelque part, on prend parti. Lorsque quelque part l'envie est suscitée, lorsque quelque part manifeste. Mais cela ne s'arrête pas là. Dès le commencement avec Caïn, la jalousie a entraîné l'homicide. Nous devrions devenir des hommes spirituels par des bonnes intentions. J'ai profondément honte. Nazana soni. Mais cependant, je suis confiant. Kasi sasa ipi na mikabi na Nzambe akosunga ngai. L'union intime devrait exister entre nous. Bomoko esengele zala kati na biso. Dieu et les uns avec les autres. Me biso na biso to lingana. Comment nos cœurs devraient-ils brûler les uns pour les autres? Denge nini mitema na biso esengele epela moto pona baninga mususu. Depuis longtemps. Si cela ne dépendait que de moi, nous prendrions les samedis après-midi. Samedi après-midi. Simplement faire connaissance. Nous nous connaissons. Oui, dois-je le répéter? Nous ne nous connaissons pas du tout. Et dans les Actes des Apôtres, il est dit. Personne n'avait plus rien de personnel. Moto te azalaki na oya ye moko.
banso bazaki na biloko na bango nyonso to elongo unis basanganaki d'amour divin. na bolingo ya Il Nzambe. faut presque mendier. Kaizali te ko mandiaka biloko te. L'envie n'est plus là. Boluli ezaki lisusu wana te. En manque. Je vous le dis. Nayebisi bino Je suis troublé. na motema ningani. Si près du retour du Seigneur. Pembeni na bozongi na nkolo. Grande bénédiction de Dieu. Na bozongi ya mapamboli na Nzambe. Nous sommes dans cet état. Tozali na lulenge oyo. J'ai remarqué seulement hier soir. Na moni yango lobi na pokwa. Comment il faut être prudent. Ndenge nini esengeli kozala prudent. On nous dit. Bayebisi biso. Tel et tel. Et si on n'écoute pas les deux côtés. Bayebisi biso ndeko songolo na ndeko songolo mais soki toki bango mibale te c'est quelque chose à sens unique. Dans le langue ya mutu moko ya mutu alobeli yo ndimi. Le mieux c'est qu'on n'écoute rien du tout. Ya malamu koleka kutu malamu ko mutu abeteli lisolo koyoka ite. Le mieux ya koleka c'est de remettre tout au Seigneur. Ozongisa bango baso na nkolo. Pote lolemo na bango ezikisama. Nous sommes encore sur la terre. Tozana na ona mokili. Dieu vont se présenter en nous. Que ferons-nous alors? Tokosala. Nous utiliser. Tokosala nini Nzamba kosala na biso? Pona kozaka na mutinda bwe kofana na bizelela boye. Que le Seigneur délimite le domaine de chacun. Kisengeli nke nkolo apesa moto na moto mosala na ye. Toyeba oyo nani anaza kosala oyo nini anaza kosala. C'est là que s'arrête mon domaine de compétence. Wana nde esika na ngai nakoki kolobela ya ngai yango oyo moninga na ye pe ayebiki oyo pa boye nde ngai na koki. Nous ne puissions que prier véritablement les uns pour les autres. Tokoki kobondela penza solo pona baninga pe ba mususu. Ne fasse plus des déclarations qui pourraient devenir un fardeau. Bas baninga baloba maloba te ko koma mukumba pona baninga mususu. Il regarde et dit. Atali alobi. Le frère prêche là-bas. Le frère azote yakuna. Ceci et cela ne sont sans doute pas tout à fait justes. Oh ndeko nazote yakuna kasi oyo na boyeza peza malamu te. À l'écart de ce genre de choses. Nzambe apamble biso na lulenge ya kokende musika na mayelo ya munguna. La désunion. Oyo kulukete batu basangana te batu bayi na baninga. Alors viennent les dissensions, l'égoïsme, wanande tout ce qui s'y rajoute. Mabe ekoti. Non, Dieu veut renouveler. Dieu Zambe veut faire quelque chose. alinga sale loko. Entendu sa parole. Toyoki liloba na ye. La semence. Liloba na eza mumboto. Et personne de lui-même ne pourra produire des fruits. Moto na ye moko akoku bota mbuma te tikanga na yebisa bino. N'y arrivera pas si la semence divine de la parole na mutu ye moko ekoki akoki kosala eloko te soki mumboto na liloba na Nzambe te ekoti kati na ye. L'enfant de Dieu. Il faut bien qu'il y ait une plante, un arbre. Esengeli nzete ezala. L'arbre ne peut pas se tenir dans le vide. Nzete ekoki kotelema na mopepe boyi te esengeli mabele ezala. Ici, il est écrit ici. Awa bakomi Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Et au contraire, c'est l'amour, la joie, la paix, bolingo, kimia, boboto, la douceur, la bopolo, bokomikanga. Wana nembo mamolimo. Mais que Dieu a apporté en Christ. Wana Nzambe amemika cha Kristo. Que nous traduisons. Na lite tozo limbo ya ndeko Branham azolo baboyi. Tango Nzamba sise musala kukela. Il avait tout fait. Asalaki nyonso. Po ake kopema. Apemaki. Nous lisons dans le Nouveau Testament. Soto tango na bukondi masika. Kristo pe. Tout accompli. Sima na kokisa manso. Assis. Afandi. Na luboko wa mobali. Ya Nzambe. Pe azozelete bangone nyonso tu. Bazala na sama tambe na ye. Et le même que Dieu en tant que créateur. Lokola Nzambe pe aza mukeli atiena alima na mukili mobimba. Nyonso ezo tambola kola nseli loba na ye lobami ndenge moko pe
Dieu, Nzambe gracié et racheté en Christ, asikole biso kati na Kristo, la parole dans cette église, atie liloba na ye na kati ya eklesia, tout se déroule par lui. na lolenge ete maso elekana na nzela na ye. Alors combien sont-nous encore éloignés? Ndenge nini toza mosika penza na oyo Nzambe asala. Cependant, Sasa hivi nous avons été rapprochés de la chose. tobendani pembeni na eloko toyibi Que les choses ne peuvent pas continuer ainsi. makambo ekotambola bongo te. Je ne veux pas augmenter l'incrédulité, nalingi nabakisa motema ekenze te car po te nous en avons tous assez. tosi tolimbi nango Des heures où nous ne nous sentons pas très bien. na sito na bangongo oyo tozokana na pese bien te. Si nous croyons que toutes les choses devront et doivent être restaurées, soki tondimi ete nous pouvons makambo manso esengeli ezongisama tokoki te ne pas dire au Seigneur, koloba na nkolo Dieu. o nkolo. De la même manière que nos frères et sœurs t'ont expérimenté au commencement, ndenge moko bandeko mibali mpe na basi basali libiki na yo ndenge moko mpe biso mpe à quoi nous sert-il d'avoir entendu la parole? litomba nini tokozwa nsima na koyoka liloba. Remercier soit Dieu aujourd'hui, ozwa matondo ezala Nzambe mis fin au mélange. ete asukisa bosangisi ya liloba na ye. Veut à la fin Nzambe alingi na suka une épouse pure, amona mwasi peto, une épouse de Christ. mwasi ya Kristo Sans mélange, azangi sans effort personnel, azangi makasi na ye moko qui a trouvé grâce devant Dieu. me akutani na ngolu liboso na Nzambe. Qui, il a pu tout faire, Kati na ye nde asali manso qui s'est mise à sa disposition. pe amiti po na bozali na ye. Ayant moi un désir profond, Kati na ngai posa musi ya mudzindo ezali puisse nous faire grâce encore une fois. ete tika te Nzambe asala biso ngolu lisusu na mbala oyo Dans le vrai sens du terme, na lolenge peze esengeli, et qu'il puisse faire ce qui manque encore ako kosala aucun de oyo ezozanga kati na moko na biso. nous. Nous ne jugerons plus personne. Tokosambisa mutu Nous ne te, regarderons plus personne d'en haut. tokomona mutu Nous susu regarderons na vers le licho te, sol, vers la poussière de laquelle nous avons été tirés. na putulu oyo biso to tomememaki Le Dieu du ciel, totala epa Nzambe na lola allez par grâce. oyo apesi biso ngolu. D'une part, notre misère, et c'est ainsi que les Saintes Écritures le disent. Pleurez et hurlez, lela sentez votre misère. lela oyoka papasi na yo Celui qui ne le sent mawa na mutu ayebi te kaza mabe et pense en lui-même, epakanisi na ye moko ete aza bien te, ce n'est pas ainsi. eza bongo te. Dieu, notre Dieu, Nzambe na biso créé en nous, alingi asala kati na biso alima na bule ne parviendrons jamais nous-mêmes. tokokoma biso moko te, Nous étoufferons peut-être, tokokangama esika moko mais ne kasi servira à personne. ekosunga na mutu moko te. J'aspire de tout mon cœur Ngai naza na posa na motema na nga mobimba quelque chose de si. ke Nzambe asala na eloko moko ya mutuya, Mais kasi là, nous resterons des hommes, totikeli kaka bato, plus des hommes pleins de querelles, kasi bato oyo te batondi na koswana de débauche, de na sorcellerie, bindondo na kindoki na basoloka na bokabwani. Non, bato abongo lisusu te, d'envie de na boluli mpe biloko kilikili ya mabe. des hommes Tozaka bato en qui s'accomplissent kati na bango à savoir liloba de l'esprit. ezokokisama na ndenga molimo. Cela se produit en ceux qui ont expérimenté la rédemption. Wana ekosalama na bawe babiki Nous l'avons souligné ici ngolu. et traduit également dans la prédication de Frère Branham. Totatoli yango mpe tolimbola yango na mateya ndeko Branham. Doit recevoir une réponse d'en haut. Kobongola motema esengeli ezwa eyano kuuta likolo. Toute personne convertie Moto nyonso to a une réponse. abongwani esengeli azwa eyano kuuta na likolo. Nous l'avons clairement exprimé Tolobeli yango polele et j'espère que
nous le comprenons aussi. L'Esprit de Dieu est déjà convaincre du péché. L'Esprit de Dieu commence déjà à agir. bandi déjà kosala na bao esengeli te basalama na muslimu biso banso. L'Esprit de Dieu a agi de manière puissante. Ce n'est pas encore la fin de l'action de l'Esprit. Kasi eza nano suka na musala ya mulimu santu te ezo banda nanu nde par convaincre du péché ezo banda nanu na kusukiso na oyo etali lisumu et ensuite sima boyenge beni conduit à la repentance ekambio na boleli mabe na yo jusqu'au remplissage tikino na botondi sami ne manque effectivement plus rien. Na lulenge te eloko moko ezanga te. Nous voyons chaque parole que nous lisons. Tomona liloba nyonso tozo tanga kokokisamaka kati na biso. Lorsqu'il est écrit, tango ya komaki, celui qui vous a point oyo apakole bino na mulimu na ye. Lorsqu'il est écrit, vous avez été renouvelé par l'esprit. Tango ya komi boye sami sika na mulimu oyo sopamaki kola bino. Oui, wane salami. Sokalobi bo latisami na nguya. Wana e salami pe. Tokoki koloba te eza bongo, mais kasi tokoloba. Que devons-nous dire devant Dieu? Tokoloba nini liboso na Nzambe? Oh Nzambe na biso. Oh Nzambe na biso. Et nous continuons et la liste se poursuit. Singeza mulai. Que cela n'a pas encore eu lieu. Wana nanu salamité. Et ça aussi pas. Oyo pe nanu te, oyo pe nanu salamité. Nous abandonnés dans le désespoir. Totikele na kati ya désespoir. Mes enfants, si vous voulez subsister devant moi, soki bolingi bana na ngai, bolingi boteme liboso na ngai, s'accomplir à votre égard. Bomone loba na ko kisama na pona bino. Chaque promesse doit se réaliser. Bilakanyo elakanyo soto esengeli salame la bino. Il doit y avoir une nouvelle essence. Pona ko mbota masika. Oui. Esengeli kela mona sika. Bomo ina ngai esengeli za la kati na bino. Produire le fruit de bota mbuma na molimo. Tout cela doit arriver. Nyonso wana esengeli eya. Comme je l'ai dit. Ndenge lobi. Mon propre manquement à une telle échelle. Cause. Je ne peux même pas élever la voix ici. Kozanga na ngai ba manquement na ngai eselete ngai na kotomba ta mungongo awa te. Il me semble que le Seigneur ne nous tend pas seulement une main. Tomonite nkolo achela bisuka luboko moko te. Les étangs. Atandaka maboko ne mibale. Je vous veux du bien. Nalingi bino malamu. Nalingi pona bino malamu bosala malamu. Pote bote miliboso na ngai il faut malamu. Dieu nous montre le chemin. Nzambe atali sebiso nzela. Même la plus grande réprimande. Ata lipameli ya munene. Si elle est prononcée avec amour. Soko yango elobami na bolingo. Nous verrons et nous remarquerons tokomona pomme, enveloppe et entoure la réprimande. Et nous ne sommes pas dans le désespoir. Tokozana na désespoir te. Seigneur fidèle. Tolobankolo. Ta parole. Liloba yo. Véritablement. Eza solo. Eza solo pe eza solo. Quand la Bible parle de la nouvelle naissance. Tango Biblia ezoloba pona mbotama na sika. Faire l'expérience na lingi na sala libiki ndenge komami na buku na yo ya Biblia. Tu l'as conçu lorsque tu as posé cette exigence. Yo ozwaka yango tango sengaki te biso tobota masika liboso na mabiki manso. Alors que nous passerons de la première sphère à la seconde. Yango nde tokoluka na sphère na yambo pe ya mibale. Un passage biblique que frère Branham citait. Passage biblique onde ko Branham aza kolinga mingi. Notre Seigneur a dit. Nkolo na biso alobi. Crois en moi
passer de la mort à la vie. Oyo akondimela ngai akoleka na liwa pe bomoi. C'était dans Jean chapitre 5. Ezaki na Jean chapitre 5 molonga tuki mibale na minei. Eza bongo. Oui. Eza bongo. Jean chapitre 5. Jean 5 24. En vérité, Na bosolo na yebisi bino. celui qui écoute Oyo aza koyoka liloba na ngai pe andimeli yango. Andimeli pe na oyo atindi ngai. la vie, Aza na bomoi na seko. et il ne vient pas. Akoya na lisambisi te. Il est passé. Aleki na liwa pe komi na bomoi. Mais cela ne change rien au fait qu'il est ensuite quand même écrit Wana cela dans l'Épître ekobongo na eloko te au chapitre 4, ndenge bakomi mokanda ba Ephésiens 4 verset 23. na mulonga tuki mbale na misato. 4, verset 23. Ephésiens 4 23. Soyez renouvelés au plus profond. Boyesa masika na bomoi na bino molimo Afin de revêtir l'homme nouveau pote kolabolata moto na sika selon oyo akelami kolandisa Nzambe na boyenge beni pe na bosolo. Et ensuite il nous est dit, Pe sima balobeli biso c'est pourquoi rejeter le mensonge nde tina yango et la vérité, bwakisa chacun lukuta à son prochain. loba solo mutu na mutu Car nous sommes en effet Pambate. membres les uns des autres. Verset 26. Pambate Si vous tozali êtes en colère, binama moko na ne moko. péchez pas en cela. Soki ozwi kanda Et se coucher sur votre colère. kosumuka te na tika te mwesi ekufa te nsima na kanda na yo moyibi ayiba te asala nde makasi Par le travail de ses mains. nalia na mosala maboko na ye. Le plus important aussi, Oya mutuya le verset 25. molonga tu mbale na mine Chapitre 5. Galates chapitre 5. Chapitre 5, verset 25. Galates chapitre 5 verset 25. Si donc nous vivons par l'esprit, Soki bongo tozo bika na molimo totambola na molimo il est effectivement possible ezaki peza na que nous mutuya puissions vivre tokoki tobika na molimo notre marche quotidienne na totambola na biso ya mokolo na mokolo l'esprit par grâce. Car c'est de cela qu'il s'agit. po yango nde esengeli ngolu na Nzambe. Si nous vivons par l'esprit, Soki tozobika marchons aussi na molimo sur l'esprit. totambola pe kolandisa molimo 26. molongo Ne recherchons pas de vaine gloire. kolukaluka te bakembo ya pamba Pas les uns les autres. ko toyinana Ne te n'envions pas les uns les autres. kolula pe baninga On te remarque déjà, bomoni l'esprit s'arrête. molimo etelemi La wana marche par l'esprit s'arrête. Et où le propre moi reprend le dessus. oyo ngai ezwi likolo na makambo manso ngai On se laisse sortir. omitiki ete obima. Et à cela s'ajoute la suite du verset 26. Wana ebakisami Nous n'envions pas les uns les autres. to lula na baninga te Afin que nous disions véritablement, oh mon Dieu, toloba sol o Nzambe na ngai fais en nous quelque chose. sala kati na biso eloko moko mpo na nkembo na yo Vivre une conversion, tobika mbongwana nouvelle naissance, boyisama sika mbotama na sika libatisi na Molimo Santo ya moto mpe na molimo bobele na nzela Molimo Santo o tu Nzambe l'as promis dans ta parole, olaki yango na liloba na yo tu l'as donné, opesi yango frères et sœurs. na bandeko mibali mpe basi na ebandeli. Nous avons tous lu dans le verset 13. Biso banso totangi na Galatia bolonga zomi na misato. Vous avez été appelés à la liberté. Bobiangami na bonsomi kasi kosala bonsomi en lolenge ya kobika na ndenge nzoto te. Rendez-vous serviteurs les uns des autres. Boko mabasali na moko na bino. Nous avons parlé de ces choses. Tolobi na makambo oyo Pouvoir servir les uns les autres. pote sunga biso na biso Qui n'est pas enveloppé na dans bolingo l'amour de Dieu. mosala nyonso tu oyo ezali na bolingo na Nzambe te eza pamba. Sans lui. Soki mafuta eza te eloko te. 13, deuxième partie. Rendez-vous serviteurs les uns les autres. Bokoma basali na bino po ete
trouve son accomplissement pamba te mobeko nyonso to ekokutana na bokokisami na yango na bolingo. Je ne sais pas si c'est écrit. Oui, c'est écrit dans le sermon sur la montagne. Oui, et comme même dans le sermon sur la montagne. Vous voulez que les hommes fassent pour vous. Oh yo lingete bato basala pona bino sala yango nanu yo pona bango. Oui, je pense que c'est écrit. Et comment mi bongo? Dans le sermon sur la montagne. Dans le sermon sur la montagne. Matthieu 7 verset 12. Là, si nous devions le faire nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Soki tolingi kosala pe biso moko wana pe tokoka pete. Mais soki bolingo na Nzambe eza kati na mitema na biso nyonso wana ekotindika biso mulonga zomi na minei. Car toute la loi trouve son accomplissement. Parce que mobeko nyonso tu ezozwa kokokimisama na yango na mukano oyo elobeki elinga moninga likolo olingi yo moko. Kasi soki tokomi kobebisa na koloba na mabe na mabe likolo baninga. Ici, l'apôtre ne parle pas des non-croyants. Awa ntoma azolobela bato bandimi te azolobela bao bandimi. Qui ont pris un merveilleux élan, un merveilleux départ. Baoyo bazwi etamboli malamu babandi kitoko. C'est ce que dit le verset 7. Wande mulongo ya sambo ezoloba. Cet élan. Litomani ni ya elan wana likambo eza te suka nde kozwa mutole bokima baza kokima malamu nani yango atelemisi bino. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a kusukuma oyo euti na oyo abyangi bino te. Toujours l'impulsion divine. Esengeli kozala na kusukuma ya molimo. Il est dit ici au verset 9, un peu de levain. Molongo libwa elobi moi vigno mukele vigno muke. Déjà dit ici. Bebisi makambo. Dit comment nos mères ont pétri le vieux reste. Bidenge bien pétri. Ba mama na biso. Pétri. Ba salaki ba pate wana. L'ancienne pâte. Pate wana. Bien pétri et plus tard. Ba lambi lambi yango. La nouvelle pâte. Sima ba yako sangisa ngo na pate ya sika. Ils ont regardé, on voyait comment la pâte gonflait. Ozomona ndenge pate eza kotombama. Et s'il est dit un peu de levain. Kasa balobi moi levain ya muke. Nous pourrions aller à l'épître de Corinthiens. Tokenda mukanda ba Korinto. Mais ce n'est pas seulement pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Kasi za pona bongo te tozawa lelo. Chez le Seigneur, tout lui dit. Nous savons. Toyebi. Sinon, il ne nous parlerait pas ainsi. Akolobela biso bongo te. Cependant, sasa ipi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'insecourable de Dieu. Liboko ekoya oya lisungi ya Nzambe eye pa na biso. Ne doit être confondu. Moko te aboya yango. Ne devrait passer à côté. Moko te eloboko ya Nzambe eleka mopanzi na ye. Nous approcher de lui. Biso banso tongeli kopusa na pembeni na ye. Simplement prier, frère. Kobondela kaka bandeko mibali pe basi. Tobondela. Il est très très important. Ezala mutuya. Recherchons tous notre connexion. Toluka vraiment bokutani na Nzambe. Je suis convaincu. Na suki sami azolobela biso lisusu. A des intentions d'amour. Yazana ba kanisi ya bolingo. Quand les hommes ne parlent plus ensemble. Tango bato bazoloba lisusu elongo te. Alors c'est très grave. Eza pasi. Etikali kaka lisambi sami. Alors, il y a encore de l'espérance. Wana elike ezananu. Alors, il y a encore de l'espoir. Elike pe ezali. Et confiant en mon Dieu. Et je sais. Kobondi sama elike pa na Nzambe yakambi biso ti sasa ipi. Fera arriver de l'autre côté. Pe akokomisa biso na ngambo wana kuna. Amen. Venez. Boya. Adorons. To gumba melaye.
Père céleste, tata na biso alikolo merci de tout cœur. tozongisilo matondo na motema mobimba mpona maloba na yo ya bule ya sembo. Kolo, la fin de toute chose est proche. makambo na kosuka na makambo manso ebelemi. Tu nous parles d'une manière ozolobela biso claire. na ndenge ya polele. Nous avons pris un bel élan. Tozwi etamboli malamu. Nous avons été arrêtés. Tobatelemisa biso na nzela. Et tu dis dans l'épître aux Galates, olobi na mukanda ba Galatia, nani yango alese bino kindoki? Nani yango apengwisi bino? Il le payera. Akofuta yango. Kolo, nous ne voulons pas nous occuper de cela maintenant. Tolingi kutalika mongo lisasa epite. Il s'agit de nous. Awa eteli pona biso. Chacun de manière personnelle. Moko na lulenge na ye moko. Nous devons prendre un nouvel élan. Esengeli tozwa etamboli na sika. Mais faire un bilan. Total lulenge nini totamboli. Et prendre un nouveau départ. Toleka oya kala tozwa etamboli ya sika. Que tu puisses tout restaurer. Ozongisa manso. Restaurer ta parole. Ndenge ozongisaki liloba na yo. Na ministère nyonso, makabo nyonso, mbuma nyonso, nyonso ezongele na eklezia na yo. Amen. Oh nkolo, nous puissions te connaître. Poto yeba yo. Nous puissions nous retrouver les uns les autres dans ton amour. Tokuta na biso na kati na bolingo na yo. Po moninga pe andima moninga na epamba te nzambe pe andimi biso kati na Kristo. Oh nzambe na biso. Fin à tout ce qui est négatif. Tia sukisa na nyonso to etali yo te. Toutes les conversations, Seigneur. Masolo nyonso. Oh nyonso zo tonga te. Buka yango. Sala biso bato penza kati ya Kristo. Amen. Des hommes qui bato font confiance. O batia elike pa na yo. Seigneur, Kolo, tu nous as parlé. Olobeli biso. Ta parole. Liloba na yo. Une semence. Eza mumbata. Nous avons reçu cette semence en nous. Tozui mumbata no kati na biso. Sasa ipi yaka mbule ya pote momboto emonisama. Nazana kondima wana. Fomba te na suka. Tu auras une récolte selon les semences. Kolandisa molona ya liloba na yo. Oh, liloba na yo efungwami. Amen. Nazongisi matondo pona bongo. Pe na ndimi nkolo. Na suka. Tous les obstacles. Ba mbeba nyonso tu elungwa. Et tu es mon témoin, ô Dieu. Ozali mutatolo nanga onzambe. Que j'ai eu cette vision. Namolaki demoniseli wana. Lorsque j'ai vu le champ de blé. Tant namonaki champ de blé. Doré, les épis pleins. Etondisami nyonso to etondi mbambuma nyonso to ekoli. Il n'y avait pas d'ivraie. Mbuma ya mabe ezalaki te. Aussi pur que ezaki peto penza. Kolo. La récolte doit encore être moissonnée. Kubuka kala mingi te sengele salama. Dieu fidèle. Nzambe ya sembo. Oya lola. De nous permettre opesa biso tozala bazeneneke na yo ete ozwa esika na biso moissonné à la dernière minute. Tango nyonso ekubukana na ndako tango ya suka. Que tous les nuages du jugement s'amoncellent. Nyonso tu ya lisambisi mipepe lisambisi elungwa. Et soudainement na poisa intervient. Oye kusunga. Intervient. Oye kusunga. La lumière brille. Moye epesi ekatisi. L'ouverture des nuages. Ekatisi mapata nyonso ya ekomaki mwindu. Il est récolté. Epe babuki biso pe tala biso. Si tu veux utiliser d'autres, utilise-les. Sokolingo sala ba mususu sala yango. Connaître la part. Pesa biso oyo bombeli biso. Nous demandons des expériences claires.
elongo tozosenga mabiki polele na yo dans tout ce qui doit encore être fait. na oyo nyonso esengeli salama. Dès à présent, gloire à ton nom. Tozongisi matondo kembo na kombo na yo. Haleluya. Amen.